Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Voilà, c'est la continuité de notre émission. Elambeli ekeseni mingi mingi zwaka kaye na yo, biki na yo, stylo pardon, okomi parce que cuisine est tellement vaste ça. Mounene, là je salue déjà ya Emma Baka na Mila, ya Emma Baka. Na Milan, je te salue, je salue aussi Balobi Jolivano Ombemboa. Ah, depuis États-Unis, pourquoi pas le silencieux de la ville Rodriguez est manqué. On est là, docteur, Dieu merci beaucoup. Le papa après sortir mon avocat de sur maître Christian Bassansi. Voilà Maria Longondo. Longondo, comme bezo bangisa. Voilà, il y a somo. Kombo ya somo et ko bangsa. Voilà toko ko banela mbele keseni na biso ngai na biso zo sala nazo dongola no ngai so na silisi et puis na sali pendunda voilà ouais non ça un mélange bon na kandi na sali la explication pesanga te mais moi si so zo lamba il faut ko la tarabonné hein soit tata là ko na robomba suki ko taper na biloko et ça la penda bien te so mutalier biloko amoni suki. Et si ça rapide, faut pas souke pour boire. Moi, on est dans ça, mais souke que vous avez tout peut pour quoi il a bilo pour éviter. Moi, on va te sousa lié bilo boé, souki na kati, na té bonné na mutu, pour empêcher. Ola type tablier na yo. Moi, ça lamba pendia. Ibele ba eba ngote hein. Ouais, ibele ba eba ngote, mais ba eba ngolelo sozo lamba. O mibombi suki manzaka peza milaité voilà po biloko bat bolia so ba manzaka o plaqué wana ezaka peza bien te bat so ba mona bon salité voilà toko continuer na biso on a déjà mbisi na biso ya moto moko yango yo moto moko ezalaka bebe ndaba nzinzi eza mbisi ya sika donc yango yo. Au salon déjà nino au robot qui l'ont mis à moto comment expliquer balandina biso ya Chantal Yanzambe TV là je salue maman Chantal ma maman chérie maman Chantal Yende Pumbu papa Joseph Kanda Petit je vous salue pourquoi pas DJ Overdose John Cash Autaki Obala mes sincères félicitations donc voilà ça continue au tia maino ya moto. Na sopela ngoma ya moto et puis na sokola ngo bien na tia ngo pembeni ndunda o na ngai na ko sokola ngo pe bien voilà légumes ozo lamba on faut aller veiller en tout cas si la saleté n'a passe faut penda ko aller veiller pour na bazelo ko sokola ngo pe na maya bien o sokoli pendo sentir que maya suki bi maya propre voilà ndena ko zwa à propos ko sokola combien de fois bon ça dépend hein. Ça dépend de oh ils ont fait de saleté ma casse la saleté ma casse donc sur la on va 3-4 fois voilà ouais non t'as la cama so na monde mais ils ont saleté na sur la kaka so mai komi tima eko ma pembe tima eko ma propre pembe nde na tiki ko sokola nde mon pe na ndunda nde non sel on ka ponyo so zaka légumes na timbiso oka déjà lobi oro sopela ngo mai ya moto yango batokisa yango te hein te eza dia pété yekuta za pete sozo lambango netinga na lambango ya musaka donc na ozwata na nga ya kotoki sapenda musaka na nge toki na épice épice toki pende toki ebeli voilà nazwi ngai na ndunda na tchana kati toki pe beli so na moni pe musaka na nga biso ba monto to benga ngo ko mota donc voilà c'est-à-dire sozo mota ebeli so na moni ke misi mafuta ekomi prêt ya obela voilà ndena kozwa mbisi na ngai na te na kati et puis ba moko ebandi ko etoka kutu mingi te voilà po soki na binde za boye na tango nzela mona musaka etoka ya danga pe na zawa so na bina tango nzela moko etoka ensemble et ça la bien été parce que epanzana ouais donc mutu so olia mbisi monde na kati yango voilà mbisi faut mona na so kati mais so na tango etoka ensemble ego panzana comme poto voilà comme poto ba mama na nga bisika bozali Montréal voilà na ngai donc yango eza vraiment ya moto moko donc ebenda nzinzi bomona nzinzi onkele te eza mbisa moto moko ba mama bayebi mbisa moto moko ezalaka na nzinzi boye mbisa moto moko ezala na onka na nzinzi
so mbisi ya na ndindi te seke ya moto moko ya moto moko eza mbisi ekauka te eza mbisi ya moto moko eza lokwa ebela déjà mais ebendaka ndindi donc bozala desi te lelo makusa eza awa na olamba mosaka mosaka ngai na biso na Équateur bokila lokondo loyaka o losako bakana losako bakulaka o na memi biso lelo moke na Équateur na beti na mwa tour kuna pe na ba na kuna nini eza kuna mpona omona mikolo bato baoke kuna trop kuna na Équateur babi bala mwasi ya mongala oyo kelengi yaka pe makambo solo limbolela biso non po utake oloba na ebandeli na première rubrique na biso baloba bala mwasi ya mongo oyo kelengi po bamongo bayeba mambo olamba voilà bayeba pe kosokipe na mobali omoni batikala na lingala ane ya bala mwasi ya mongo oyo kelengi voilà donc mwasi ya mongo mpenza asala elo one na motema okita mwasi azala motema moto te na cuisine ntango ozolamba biloko mobali olia ozala motema okita voilà okitisa motema ozala pose po biloko mobali olia mobali arwati voilà ntango olambele biloko olia ozala pose ozala motema okita esalaka pe bien surtout mosaka boye ebonga etoka olinga makambo ya mibali mingi te eza okala sabi koasomwe kolinga makambo ya mibali mingi na ndeni te kolinga makambo ya mibali mingi mpo ndenge oloba mobali na fo osalisa ye soki aza na problème boye akoma te fo kokomisa ye omoni biso bamongo biso bamakambo mosusu oyo tolobaka to oyo tosalaka eza baconseil oyo batata mwasi bapesa biso très bien batata mwasi bazwaka mpenza ntan ya koexplike biso bamakambo mosusu eza ke na obali te mais oyebi deya ke réalité ya libala eloko okutana yango so ememi oyo befo sala yango donc c'est un peu ça eza te ke soki moto alobi boye nde aza ndumba to alingi makambo ya mibali to aza boye te mpona interprétation ezalaka bile mondo ozokende kuna so okomi eloko wana mona esali boye pe fosala boye etika dia motu na makanisi moto avandi nango déjà donc ata nde naa nanga célibataire be nayebi ke solobi nzambe apambolinga bana bali eloko mo baloba nanga kala ezanga na motu nayebi ke na osala yango boye donc c'est un peu ça. Voilà, ça continue Montréal, ça tourne Chantal Lanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Ah, ce qu'on a sauvé la mbisi mai. On a sauvé la ma moto, balamba ngo bongo te faut penda ko sauvé la ma moto. Ndeti boye na sauvé la ma moto evanda ndambu après na olongola na ma moto na ko passer on ce na ma ya pio. Na passer na ma pio ye étape na suka ezala kaka ko tchaina kata musaka o déjà comme prêt ya obela. Po ato ensemble so na bina tene bandeli tema za mbisa moto moko boye aza pete opanzana donc ngai faut sentir le boko ya maman Maria ane ata na problème monte ata na problème te tango zo sokola ndunda faut penza ko kozalaka te kotomboli boye kotomboli kaka boye mbamo te po mpenza kozwa temps ozozwa temps ya kopase moko yakonika yango mpenza moko ozopase evanda ekangama babi surtout ndunda ezalaka na michopi ebele eza eloko mo balamba yango na molili donc ntango ozwi temps olamba yango na éclairage boye po tala yango mpenza bien po profite kokata yango bien osukola yango nano après okata te na okata yango te na osokola yango na otokisa yango mibimba na obetabeta yango bena mbeli baomona bomona kaka ndenge osala yango voilà fo mpe kotia mai ya propre mai yango ezokende amoni mai yango eza mpenza propre mpenza te il faut mpenza esokama mpenza na mai ya bien mai ya propre Maria Tumba, tout ce qui se passe sur Internet. Maria Tumba, Maria Yolongondo. Maria Tumba, je te salue. Maria Yolongondo. Oh, non, c'est ça, les cas. Film na biso nonu, oh, eza likambo ya mabele. Eso le kandenge ni.
eleka bien makasi ozada na rôle kuna najwa kuna oui navanda kuna me toyebi kolala kuna famille libota napesi famille libota mobimba bambote babila poutume de l'écriture na deuxième maille donc voilà tokolamba me tokosolola mpe mwa makambo kaka oyo ezoleka donc filme na biso likambo ya mabele ezoleka ndenge nini baoyo nyonso baolinga balanda mwa explication kaka mwa ya moke malgré toolamba tozoexplike mpe filme na biso likambo ya mabele ezoleka bien bokota na Bellevue TV bomona filme titre likambo ya mabele donc eza histoire moko ya bien eza na baconseil na kati bokota botala yango bokonsoma ngo mpenza bozala desu te ntango otala eloko fozala na ntango otala filme fozala na mo eloko mo bokozwa na kati esungo ata mpo na lelo te ata mpo na lobi ata mpe mpo na yo te ata mpo na bato mosusu otali yango opartage histoire mpo bato mosusu eko mpo ede moninga moninga alingaka kwela mwa piège mo betango atali eloko abongo ayebi ke na osala yango te mpo babetelenga lisolo mo boye mpo natalaki eloko mo bekele babilo mwa bon azwi mwa leçon c'est ça ntango otala filme fo osasire ke na kati ya filme ana na eloko nanga mo boye leçon mo be nazwi na kati wana donc c'est ça mingi nde ka balobaka ya malamu to kopie ya mabe tozwa te donc première maille deuxième maille troisième maille maintenant suka kaka na boite fona tia maille mosusu mpe eza légume balamba yango motema moto te yango bandeka koloba na ebandi ntango ozolamba légume yaya na ngai mama na ngai fozala eveye makasi eza na mwa babuzo bamwa basinga mo banyama mo babatama na kati wana donc fo kozala eveye faut qu'on passe à une maille propre. Voilà. Faut qu'on lande là. Est-ce que c'est télé donc. Les ablos battement li. Attends on lambe l'eau battement vendre balia. Surtout pe baisaka au lieu lobo. Moi ma belle. Et non c'est parce que ba maille. Si ça ra moi guana. Ya bilo. On a pour chat 4e ou 5e tour. Bien maille. Selon les guignes. Pour les ablos bataller utiliser. Restez branchés, connectés sur Chantal Yanzambe TV. Beau s'abonner massivement. Samira Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. On est là toujours parce que l'actualité nous oblige à faire des analyses. On est là pour ça. Et grand merci à tendre père Babi Kola la Kolamka et Angolou à Kobombarabiso. Montréal, ça tourne. Hein? Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Est-ce qu'on a na outil na première maille na passé tout monde deuxième maille troisième maille quatrième maille au cinquième donc cinquième au couteau ils a pas trop ils a maille moi ya sukande dans tout cela légumes le monde jusqu'au maille propre maille et comme jusqu'au propre donc si vous lamba légumes il faut que vous allez veiller ma casse na makambo But faut ba eza ndunda na ngai eza mélangé mélange na ngai na ndunda na salango mélange na musaka bolimbisanga mukie ba abonné na biso réalisateur aye apesi moi retard pour na bambouteillage donc nazwaki nanga temps ya kotokisa yango déjà natutaki mbila eza su na problème te bomona yango mpe eza nzungu na cuisine yango kezwa yango kala te awa bomona yango mpo ya mosu boka mama yo baolamba mosaka meti sikoyo tokomona mbila yango te ndeni donc mbila eza déjà ye kotana na problème te etutamaki mpe déjà esalami mpe déjà donc ye akomi kaka na problème oyo otika ye na moto atoka abela po totia be puisque ande na expliquer bino na ebandi donc voilà omoni mai ya propre ntango ozolamba biloko ma chérie ma chérie mon frère na mai surtout balégume oyo mai yango eza propre réalisateur aosila biso dimanche bomona Montréal maslo mambote balobi moto na libandi filma tozokoba kaka c'est ça
Donc, voilà. Ndunda na ngai na silisi étape nango ya sokolango na bandaki na étape ya dongola donc genre ke baloba ni ko sala na zaki l'étape ya sala na sisi étape nango sala na zui deuxième étape ndunda ngai zalaki ko sokola yango pona sala yango propre nde bombo chiko mona laksi mai yango mai nangi bimi propre mai nanga suki zaki awa troisième étape nangai non ke na tsango na moto voilà ngana tokisa ndunda mibimba kolamba iza mutula mutazana ba nzete oyo compliqué pour msusu mona ba nzete boy po nini maria longondo akataki yango te bon bolimbisa so bomoni na kati te cuisine ezebele voilà ouais kolamba eza ebele elambele keseni kolamba ndeti ngana mona oyo eza vitamine voilà donc jamais nazwa o na kata ngo na salika o na bwaki batala so ndeti boza yango pete et vous êtes obligé fona tokisa ngo nde na kata ngo na beta ngo be na lutu to pe na mbeli voilà et ko kabwana po to lamba ngo nzete o ezaka nango mabe eza pete eza pe pete eza vitamine voilà ça continue hein ça tourne hein bon oh eza ndunda nasangisi yango na ngai naye kotiango na moto kibe ekoya te donc natiango na moto etoka elemba etoka sondeni te me etoka elemba mwa ndambu après nde nakoya na étape donc namatisi nzungu na biso ya ngai oyo eza mélange na ndunda oyo babengi légume donc etoka ndambu so etoki ndambu oyo babengi ngai na bitekuteku naokango kale bitekuteku bon namatisi yango etokaka mokie soki etoki ebandi kolemba mpo elemba mpe makasi te mpo etoka deya na mosaka ebandaka kolembaka ata mwa mokie na mo ebande nde na okita étape yango asuka bomona kaka yango ezotoka toujours voilà awa sikoyo ngai nayebi te bon ngai nalambaka nini mosaka na ngai natia yango litungulu te eza mpe na bato batia litungulu kolamba motu na motana na ndenge na ngai nakoka kotia yango litungulu te mais so mpe balambi yango batie litungulu na olia ngai moko nde préférence na yo olingano litungulu te naza na ndembi na ngai yango oyo naza na ndembi naza na aubergine naza na tomate na ngai mbuma yango real nayebi te soki ozwa image naza na ai na ngai naza na mélange ya pilipili voilà pilipili na ngai na mélange vert na rouge esalaka mpenza pimbo moko ya bien na mosaka donc na préféra mingi kolambela pilipili ya mibimba mpo nga ata mwana bebe olia ndeka pilipili nga ata mwana bebe nde banda kolia mwana bebe pilipili akoka te donc soki bato bakanga balamba recette oyo maria longondo azolambela biso lelo il faut kozala na aubergine na yo ozala na ai na yo tomate ya mbuma pilipili rouge vert mélanger donc aye atiaka na ye litungulu te na mwa kibi na ome bato mosusu balingaka na bango bakibi wana te oyo bakibi ebebisaka yo motu mpo osalaka makambo estce kibi mpe ebebisaka fonctionnement ya père bon nayebi te mpo naza médecin te wana ekomi so mamba bamédecin voilà mais ndenge nalambelaka kibi no namoni inconvénient nango te mais eza mpe na bato mosusu balingaka yango te esalaka mpe mabe te so otie na biloko te donc mais ndeti sikoyo ngai nakokaka te omoyeke moto wana kolo biloko abi nanga kotia kibi te nde na otia te lokola olia ti natia kibi tia ngai nalingaka nango donc mosaka ekipaka nango te baepisi ezala ebele te ezala nango ka simple ebele odéborde te voilà ndembi mpe ezali ebele mais odéborde te ya quantité ya légume ozolambela aubergine na ngai ai na ngai mpe yango pipi na ngai eza mélange eza ebele mais naotia mpe pipi lo nyonso te voilà nakotia ata 5 mbuma so eza mokie selon ndenge ngai nalingelaka kolambela biloko ya mosaka esengaka pipi so pipi eza te esala nzeli bumpasi nde bakobalobaka Ça continue Montréal. Hein? Un grand merci à maman Chantal Yende Pumbu. Pourquoi pas les jeunes millionnaires Charles Pumbu, mon boss. Hein? On est toujours là. Ça tourne. Réal.
awa na une étape na ngai ya kosokola mbisi awa sikoyo na une étape nango sokola mbisi nauti na ona ma ya moto eza na déjà si elembi donc nakoki kolukele bangambo ebele te so nalukele bangambo ebele tolia yango te epanzana voilà nauti na ona ma ya moto na ye na ona ma ya pio mai oyo natie ya pio oyo eza ma ya suka oyo na osokola yango sikoyo propre mpona kotia yango na kati ya mosaka donc bomona nde ezopanzana eza mbisa moto moko so oke wende kolingaka te osomba bambisa mike kauka te fo kosalaka wende osombi biloko emonana boye ezala bien mwa mbisi emonani boye na sani bato mosusu balingaka bao mikuwa te donc mosala na ngana osala ezaka ya olongola mpe na mikuwa po eza bato mosusu biloko ya mikuwa boye okokaka te donc ndeti nga alia mikuwa me moto mosusu akoka te nayebi te so bino mosusu bokoka yango te neti mikuwa mbisi fo olongolaka donc fo kaka nalongola donc sala su mosala na olongola ya opation su propre mpo na etape yango asuka ozalaka oyo akota na kati ya mosaka ere po tiema ya moto namoni bandindi bakimi bande kolanda moto moko wana mbisi ya sika moto moko ezala mbisi ya sika voilà eza lokola eloko deya balambi balambi yango ma ebeli bien te yango esengaka nzinzi voilà asiko natie basin na ngai propre mpona mama nasunga yo mbisi awa nasokola yango propre mpo natia yango siko na basin oyo nafinika yango epuis naozelaka mbamo etape nango ya so mosaka etoki mpe nde komi na suka obela nde nazango siko nakotisi na kati ya mosaka nakomi siko na parti na nga oyo ya kosokola mbisi voilà etape ya suka moyen mpe nakata yango mike eza te so nabi nakata yango mike ntango etoka epanzana mpo eza pete déjà donc moni mwa bamesure ya boye yango mosokiejige bon ya kolongola su ndambu yango ndenge etoka ndenge ekabwana mais oyo nga na kosala eza ya okata yango mike te ya bamesure oyo namoni mokuwa nabosanaki fo kolongola mikuwa fo mpenza kolongola mikuwa etika ata ndambu te donc c'est un peu ça bisa moto moko bamisu balingaka yango batia na baposo te wana bato misusu mais deya mpe nalamba yango oyo natia baposo te mais leyo na préféré natia yango na poso poso eza pete makasi bonga mpe na préféré na nga na poso poso nango nayoka yango mwa elengi moko boye donc leyo na préféré natia yango na poso poso na nga yango sikoyo na kopase yango lisusu bien mpona kolongola suma babiloko mo kozala bainconvenir kozanga te donc ata na otia poso fo osasire ke poso mpenza eza propre voilà donc bomona mbisi na ngai yango oyo naza kaka toujours na opération kolongola mikuwa opération kolongola mikuwa yango oyo mikuwa yango mpe eza ebele mais naosala quand même effort oyo deja eza mbisi nini mboto monganza mompongo te oyo eza mboto eza mboto nazali na mposa kosomba mompongo mais naputaki yango eza te naputaka oyo yango nabika nasomba oyo epa azala na gu na ye nayebisa yo ntango akuta nsu na mosaka nayebi te eloko ezali apesi yango physionologie moko ya mwana mama Belvi babi la poutine de l'écriture mingi bolanda likambo ya mabele sangwema moto moko mutu na ye aza na ye na problème te eza nango te mikuwa so ndeni ye mutu nazala na mosuni omoni ye to mosuni ye na kati ya mutu voilà donc nakoki onéglige motu alata bino moko apa osali te mpo nde komeka otia te eza donc pandi na mutu oyo eza mosuni ta mosuni yango
misuni obima na kati ye mpe mingi mikuwa mike misuni ebele hein. Ye aza bongo aza mbisi mobe aza mpenza na mikuwa te. Voilà. Misuni yango oyo naobwaka ka juste basali te mais mpo nyonso etikali ke eza yango poison te eza mpe eloko mabe te nyonso eza bien eya na problème moko te problème eza te mafuta ta problème eza te Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment Tolamokina Tongo, tout le monde est nouveauté. Chantal Yanzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal Yanzambe TV. Sokolingo ye baba sango yamboka, kotana Chantal Yanzambe TV. Mate ya kitoko, ba émission ya kitoko, kokuta sena Chantal Yanzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement, pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal Yanzambe TV. Tumemeli binobili linde yasika, Chantal Yanzambe TV yangoyo. Chantal Yanzambe TV mama, Shena bana mboka yangoyo. awa nati ai na liboka nga banda mingi na ai foko banda na ai po ai mpenza azalaka so obandi ye na nini ebela bien te po mpenza kobanda mpenza na ai nazotuta ai nanga ai ezalaka na bagene yango mo epumbwa soko osotango ezalaka nango kaka bume bomona nde nango tuta yango malembe po ekweya te mo mpe natia nanga bome kokota so na cuisine mpona kezwa mungwa namoni ekozwanga mwa temps ono ke nango kabe malembe oza gaucher bakomela biso na commentaire wana mponga mpenza français eyaki nango kaka mpona bato mosusu nga kutango kaka de vanda natala yango alokwa ndako esika donc boyede biso bokoma na commentaire me nga nayebi kaka ata mwasi obenge mpe kaka gauche nayebi te so echangeaka boyede biso toza bato tokoki mpe obosana awa ezotutama nazotuta yango kaka mpona mpe ndunda yango ezotuka deja esinali nga deja kenaki ekitisa me nasisaka awa omona nde nazotuta ai pende tutama bien namoni otuti baépice me bato mosusu bapréféra na bango mpe kokata mpe baépice motu mpe konika te akati ne kaka bongo ezala nango me nga sikoyo nasala mpe mo bongo mo mpe na kata me so sikoyo okati fo kata ngo nde mike me kokata na kotuta ebimisaka gu moko te selo ngai selo nga mpo mutu na mutana ndene akomprena mutu mosusu omona ata kati te amonaka ebimika normal me ngai kokata namona yango nde mosusu kotuta mpe namona yango nde mosusu na préféré mwasi fo kotutaka épice mwasi ntango olamba fo kozala complet na nyonso fo kotutaka épice kozanga liboka te na ndako liboka na ndako ezangaka te fo kotutaka lokola boye nazotuta ntango etutami ebeli bien yo moko omonaka ezala gu mosusu so osali constant biloko otuti épice na otuti te ebima nde mosusu tukome kootelema telema omona ye mosusu bandembi etelemi okolamba no mpe biloko kitoko me eloko abongo so esalami deja oservir mutu na mesa esisa mutu na apeti mutu akondo otala oyo biloko nini yango mutu aomona donc na evita nanga kokata me nalobi te kokata eza mabe
kokata pe eza nango kaka bien dépendre kaka selo elambeli ya moto ndeti sikoyo selo ngai na préférera nanga mpenza kokata te mo mpe nakata nanga mais so na kati ezala ye moko rare mingi mpenza natutaka nanga épice ouais donc c'est ça nakomi na étape nanga ya tomate na tuta tomate ana moni ndembe elembi teya bien te na tuta su mwa ndambo mpo elemba mwa bien comme ça natia sikoyo tomate nanga ya mbuma na tuta mpenza tomate ya mbuma mpe ate ebeli nango makasi te mais quand même etutama ouais partagez, abonnez-vous, Chantal Nzambe TV, Shena Bana Nzambe, Angoyo, Mama, Shena Bana Boka, Chantal Nzambe, Mateya kitoko ba émission pe kitoko, eza kolendisa kondima na biso Chantal Nzambe, Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. awa sikoyo ndunda na nga na ngai natokisi yango ensemble tomoni ya biso nyonso nde nabandaki kosukola yango kobongisa yango natie nango na moto etoki ngai yo sikoyo elembi nalembi so mpe makasi te mpo ye mpe so alembi makasi abunga na akomaka potopoto donc naokata ye teke ndenge donc naokata kaka mokie boye na mbeli na ngai yango wana bomona nde naofongola yango donc ngai elingami nango na kati buku na yango eza nango propre natie su mpe kaka su na mai mpona ebetisa libaku te donc ngai oyo nazokata na maboko partagez, abonnez-vous, Chantal Nzambe TV, Shena Bana Nzambe, Angoyo, Mama, Shena Bana Boka, Chantal Nzambe, Mateya kitoko ba émission pe kitoko, eza kolendisa kondima na biso Chantal Nzambe, Shena Bana Boka, Chantal Nzambe TV. Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. sikoyo esili na salisali nkambu na liboko ya mpo na boye esila nyonso so na kati oyo mike ya olimwa yango nasali okotya na mosaka yango adala na tia ya moto bomona mpe mosaka nde dala na tia na moto naotya sikoyo ye na épice na mosaka batoka nzela moko babela nzela moko batoka na nzela moko comme ça toyo ozwa mbisi na biso totyango na nsima mbisi fo totyango na mwa suka mpo so totyango sikoyo ebande nde nayebisa ye bino epanzana pilipili mpe yango vert na rouge namoni mitila otika pilipili yango natika nyonso ako mpe awa tolia mwa moke aza na ye te nomema nanga lisumu te mpo bebe mpe azali awa te donc natika pilipili nyonso yango nasangisi vert na rouge awa mosaka na ngai yango nayebisa bino tellement baréalisateur bayaki mwa retard nazwaki ntango kotokisa yango nazwaki mpe ntango kotuta mbila mosaka yango sikoyo na moto naye sikoyo na ndunda na ngai na pilipili nayebisa bino nakotisi awa etoka ensemble donc yango wana natia wana moto na sikoyo kozwa tomate
jusqu'au tomate na tout aki na écoute malgré belle pinda bien té mais quand même ça va essentiel bandembi ba aïe et tout a mis déjà bien donc c'est un peu ça na otika ngo etoka na kotika ngo penda musaka pende za fo kita mutema po musaka bozo mona o kosa pe mutakota ndako ka pona musaka etoki bien té oui musaka ekosa pe etoki bien té et ça il y a mutu pas koti ndako eleki so libume baby sara donc na te kib na ngai pona bato pe basepela na kolambela kib te eza pe problème te biloko pe bimanka bien nazwi mungwa na biso pe nayo etya mungwa natie mpisi na ngai bomoni natie ndunda oyo ezaki nasangisaki yango na ngai nasangisa yango na mosaka oyo deja totutaki na explikaki bino na ebandeli natie pe pilipili botenir ngai rigueur te mpo na pilipili parce que ngai alinga mpena mosaka ezala na pilipili mais so mpe otienoka ata 2-3 elekana nango esala elo te mais ngai sikoyo nalingaka mpenza pilipili ngai pilipili batuta nalia te nalingaka pilipili ndeti boye natieka na biloko naolia mpena naofina mai yana ebima donc mpo nango esalaka nga bien sikoyo naye na étape nasombaki mpe aubergine naye mpe kotia yango aubergine mosaka mpe so otia yango aubergine esalaka mpe susu bien ngai naokata aubergine na ngai nakati oyo mike makasi te po aubergine mpe ezalaka te fo mutatafu nango na biloko te nakati yango mpe mpo soki elembi nazwa moye ya komona yango mpona kofina yango esangana yango omoni nakati yango ma bamesure na ngai ebele po permettre nga soki elembi nazwa lutu na ngai nafinafina yango mpo esangana na mosaka epesa kibo donc c'est un peu ça merci beaucoup biloko na biso yango oyo na jusqu'au mofinuku nafiniki sikoyo biloko na biso eza likambo okitaka motema ntongotino njilo koya okuta pe biloko partagez, abonnez-vous, Chantal Nzambe TV, Shena Bana Nzambe Angoyo, Mama, Shena Bana Boka, Chantal Nzambe, Mateya kitoko ba émission pe kitoko, eza kolendisa kondima na biso Chantal Nzambe, awa sikoyo biloko na biso etoki namoni pa ebimisi mafuta sikoyo nakomi na etape ya kotia mbisi elambele keseni bisi oyo yaya kolambelaka mwasi fo akita motema vraiment mwasi so oza motema moto yaya yazwa mpenza nde mosaka ebimisi mafuta bato bayokanisa ondiro tia mafuta mbila nzoka eza mosaka batia so mafuta mbila te so deja otiaki noka mosaka mbisi na ngai yango oyo azokati ya mosaka na balula yango toka su mwa ndambo ewumela su te parceke mbiso eza te so tobi towumisa yango tobebisa mpo epanzana esa potopoto donc yango oyo namona odala na miso niveau eza elengi moko eloko abo eza te nyonso eza oke problème ata moke eza te donc sikoyo mosaka deja ekomi nango deja prêt olembeli biso mbisi batia ndunda ti mbisi fe ezalaka batia vraiment ngai alingaka bongo ngai alingaka so nalambi eloko mpenza ebima boye oyo eza mosaka mosaka eza olamba fumbwa te mosaka eza option mosusu mosaka eke ngambu mosusu donc ntango olamba fo kokita motema réel pusa caméra pembeni ko biloko na biso ebima ebele mpo biloko eza pa ebele biso bamongo ata tolia biso kaka 3 personnes tolingaka biloko ezala ebele na basali samika yo mpe moto anzela mai na imongo na intomba iso na iso losako bokulaka o biso toata na problème te donc biso bamongo tozalaka ata bolia minoka 3 personnes lokola lelo
Ben invité bazana bon invité na benga ki akene un tournage. Te ayeta ke tournage ça la ka ba emporter. Ouais mais ça te ya biso pe ba mongo ba emporter na ndako ezanga na ngote. Ozwaka ça ni mo be ko permettre yo attendre ni mouvement moto bilo esupa na ngote. O koma no na ngo bien na ndako. Biso ta 3 personnes to lamba na soka bilo rebele po ba mongo. Biso to linga bilo rebele accompagnement mki role misunye bele même su kwanga ka moko. Na biso lo rande pi anga kanda moko. Papa biso le bilo rebele mona ka morceau kwanga misumi balenga bi papa. Ata yo moko moi wapi. Dans le mobo ekota biso na makila. Ba mama ba banda ki yango ba koko biso pe bana lelo. Tozokende ka bona kolanda bango bomona na ofina bweza tomate liboka yango ezala nango minu te mais malgré na tutami bien te mo abilo mosusu etelemi awa yango bomona nazolandela kaka kofina yango na ofina bino bomona babenga yango komotama siko ndeti boye etoka soka etoki mosaka esangana kaka na baepice na mwa legime ezali na kati nde tokita tolia ona fufu tolia on pe na kwanga. Voilà, comment on boye ba traiter ko na barol ba pesa ko net moi lo yenge moi likolo na la kisa Maria Longondo kolamba. Amtalakisa kolamba tata mwasi na biso mama Lili Yuki na pesi pe mbote place azali. Otalo mona penda résultat ngo musana saki zaki ya pamba te. Donc aza fier na yo. Ouais, azala déjà fier na ngai. Azala fier na ngai alakisa makambo ebele ayebi ke lelo ata na ke place mo be famille ezate na on se retrouver na nga na location te na tambola pe mutu na sete à cause ya makambo oyo alakisa ngai donc a participer à makambo ebele na vie na nga pa kolamba. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, jeunesse na yo lelo toko momona bana déjà ya ba 12 ans, 13 ans. Ba komi na bango mingi make-up, kolamba vraiment bazo ko s'intéresser nango te. Mais yo déjà banda kolamba na âge nini po elambeli oyo penzezo mona na eisombele. Bon, kolamba nanga na yebi na âge na banda kolamba te. Ben na banda kolamba na zaka penza mwana mukie. Na koma ki ata ba 18 ans 17 ans pété donc na ba âge moko ya CDG za ki ovande pas mutu biso so to biso ovande pas bato za lokwa na ndako na bino moté donc tango ovande pas bato saka musala tango ovande pas bato lo musu na ndako na bino ta musu so sala ngote mais pas bato o sala ngo peza ndako na bino tozo ozaka obligé o sala ngo donc ya wana na kovande pas bato. Malgré tout, moi, ba difficulté zaki mais moi bénéfice nango na bénéfice nango ezaki na yeba musala na yebi kolamba na yebi musala obongisa ndaku na yebi donc na yebi makambo ebele à cause be ovanda ka epa batu donc bénéfice nango na zone ovanda pas batu ezaka na yeba musala na yeba pe kolamba donc c'est ça. À quelque sorte liboso za omona net moi konyo kolamba ba omono sala bo mais okelelo yango pozo bénéficier na yango na kolamba na makambo il y a une éducation msutu. Ouais. Ezala bon normal. Ezala na pour moi mukie ceux qui ont l'accès nzela mo na lokozo maltraité. Ouais, mais msutu pe ezala na muto maltraité na yo. Mais OK na nga nzela mo be na la kisaye. Mais nga na nyonso an etale na nga te. Nga na nyonso ana nga o ezaki important na ngai ezaki na bénéfice na kusiye ba musala. Po papa biso non ati na ye aza papa mo abeta te. Papa biso banda na buta miti na koli be papa biso abeta. Na ko vande pa batu eza que sali kambe ba beti yo. Donc ko beta mo ba beti yo e mo bongo sa sute po question na sala ngo ba beta nga donc tozo mo ba maele mususu pona ko banga makambo vande pa batu ozana ko banga mo boy elo mo be fa sala mais obi na sala ngo tata baninga basali nga na banga na pona ovanda no pa batu kunda ko banga o luka so sa suma bebe donc c'est ça ya wana nazaka na mo ba réserve ya sala makambo mususu nande ko wela mingi ko yeba musala nande pe ko wela mingi o est important pour na ngai pour le nazala o nazalelo eza suite ya vanda pe na bandako ya batu ouais et puis ça mo ba ko banga mo lo mo ko sala ngo mais o sala ngo te po c'est pas batu donc je suis exact sur le carrière nobi ngande nazabwe Maria Longondo na dédié carrière nanga nandengo komi boye la star o dédié en panane.
pas maman Bellevie quand on dit, hein? Autorité morale. Voilà. Ouais. Comme ça, na yo bien. Ce que ozu courage rien anda kunanga lelo bosa l'émission nanga parce que au mona kinga na chaîne mobuya maman mobuya ya mobuye abimisi nga donc. Ouais, maman Bellevie Kandi. So ba bandeli mokino sala ngui pa na ye. Ouais ouais. Batebele ba monara Maria Barol ba pesa kaya impoli ba sape na vie réelle na yo ozala rabongo. Te na vie réelle na na impoli te. Juste quand incarnande rôle nanga pour batu ba otala biso ba sepi. Ouais. Pe batu ba linga ko mingo jouer rôle wana sala kondeni. Et ça la nga bien makasi. Et ça la nga bien makasi parce que soki mutu a comité à niveau ya traité impoli oza kena na vandina yote a traité oza impoli eza parce que oyebi musala nga so ba osa bon na mona ke ouais na yebi musala po so na sala ki impolité sango bien so ba traité nga impoli c'est que za ke na sala ki impolité sango bien incarner rôle nanga ya on de sali ke mutu mona ke na za vraiment impoli na ndenga hein na vie normale na za impoli te yo yo kutana na ndako mo ba ta na biso ba ka mo andi na bon ouais na za mutu ya oluba naza pe trop problématique. On peut saraka lengi na personnage rôle ba pesio idole no de Jézala nani kabongo oh na fille ufa ya mimi ya moko gentil ya moko bien donc tala est vraiment ai pona ndima ozali na ye c'est que na zwaka penda temps yo travailler comme ça na ende na nga il faut na comment jouer le quoi ya mimi kabongo. Bon. Et puis tu poussé au théâtre. Banda non scène wana bien théorie non nous pour comment na pratique ya ko sala théâtre. O banda kangu ndenge nini. Ngai ni na sala théâtre boy. Na yaka langa pour na théâtre te na yaka langa mam nanga sala émission. Début. Yaka le roi chroniqueuse. Ouais ouais. Na yaka le quoi chroniqueuse mais ce qu'on a chaîne a sala sa ne émission ana te. Na ebite soki à la longue comme ça la main ta on na yaki na sikoyo eza te kezaki fo banosa no émission mo boye donc ezaki yaza azaka théâtre ebsenga non nga na za ka théâtre émission non sikoyo te ebsenga te ke émission ezate ebsenga pete ke osala te ngai aza no mamba ba tournage ba émission wala non te mo ozui idée ebsenga question à se poser la question parce que na ebe kaka ke nzamba kotsa luboko mais na monando bangu mo ko kokate mais esprit kaka elo no so tieno pe kaka kondima otela on pe esprit o sa no loko nga na tela ngo esprit na ebe pe ke no kokana ngande saleke to mama epsinga bon na bi ngana eli ma mususu ye pe la ma musu bon miko pe na ndako no sala ngelo tina mekana nga pona nga na yaki théâtre na mekanani ouais na ko mekango pe yaki pe ko pesimaka qui t'attendait à ça. Oui, tant on a salle on déjà na joué déjà film mais comme il balait na comme ce que la récite ouais na comme ce que là un jour na vanda pe ba lobela na ndé moi malam pour nga na ndé ma bete ba ko ke lobela yo pour to ba na nzambe moi na nzambe alinga te ba lobela na ndé muka ya mabe mikolo ba lobela na ndé toza batu ko lobela na ndé malam comme ko beta lisolo Maria jouaka bien en tout cas Maria na bona ndenga bien pour toza ba na nzambe. Mais nande monte ka mabeba comme on le bela nande ka mabende na zela ngote mais na zela ka jour batu ba vandi so ba tinga place mo ba otanga po ba le bela nande mo ka bien wana nde sala nga beza pe fierté na ngane maman Bellevie okutana na mama ndenge nini la coutume de l'écriture à Bellevie Kandi la patronne autorité morale bon nakutana na ye parce que aza maman Bellevie Kandi aza mama lek ya camarade nanga to kolina ye Dorcas Velela na pesi mbote aza camarade nanga to bota to koli donc to bota meska monte même to koli to kuto e bande banda 2002
bataka banda 2002 ti tokóma lelo donc tokoli mpenza tokómi deya bayaya tokómi batantine donc eza mpona camarade na nga wana mama Belvia banda koya epa yaya na bango yaya ya camarade na nga nde aza mama ya Belvi Kondi banda koya kuna emo batata mosa biso mpe baokange suki mpo biso bamongo na lipango na biso bando benga biso lipango bamongo kuna bakanga bamongo ezalaka ndenge yo oyebika ndenge ezalela mapango yango donc lupango wana ezalaki bando bengaka lipango bamongo batata mosa biso bakanga suki ye mpe azalaki so aye miso awuti classe aye bakanga ye suki wana erana aotanga je crois bien ba 6e miso baklasse no yeba suki umeli unde pe so pe université maintenant yeba suki eza kala ya ba bilumu eleka kala mais ande koya soka ye wana pa yana bango aza mama camarade na ngai mama ani na pesi pe mbote bisika zali makata la ni YouTube te mais mbote komeleka donc so aye pa yana ye biso tozali bamiki batata mosa biso baokangi suki eyoleka nango kanda eza parcours à vie otamboli boye mona komomone na YouTube afongosi chaîne non aye mpenza koya nde aye sikoyo te mais koya mpenza moi ça va ezalaki nango bien ntango naoluka nakomonsa bemission nga na bi tanti mpo biso tanti beli nakonaki mpe azalaka chaîne ake nanu komeka akamenga bi uzalaka mutu mondenge nga aseki nga bi nini ebisinga yo koma nga bi te foke ka kotika nga kuna foke kotika nga kuna nga banda nga solane abi ye kutu babilo muso alingana ngo te nga bi aboya ngo pa na nga moko aza mutu so asepene loko te pa na nga moko aboya oloba non naza d'accord te ezaka bongo na vie bayoka te ki mutu opekisa mutu po mutu ana zarabe non fo nga mona meka aseki nga bi etali yo anapesi nga adresse ndene yaka kokende maga banda koyeba nga suta yaka koyeba nga sima to na yo rappelé pa ba mongo boye na boye donc ça ok pour mtende ti le pe na kom na bisiko na zali na sa musana nga na ngolwa nzambe pe mikolo ekende pe mais ça ronde ni no le ka ba belela yo santa vraiment musala na ngai ezo portelenga ba fruit nango soki na otambola batu bazotala nga to mutu moko ayebi yo esalaka nga bien mpo namona keseke na osala mosala na nga bien mpo batiaka mutu ka soki oza bien soki mutu osalaka mosala bien te to osalaka yango te baotyao mpe ka teke mpo babenga yo to batelemisa yo so bato bazwa deja courage ya kotelemisa ngai ya kobenga ngai seke eza mpo nasalaka mosala na nga bien incarne na barole na nga comme il faut yango wana esalaka babenga ngai nazala mpe na esengo nakumisaka mpe nzambe. Voilà, ça continue. Abonnez-vous massivement sur Chantal Yanzambe TV. Hein, pour s'abonner en pagaille. Biso awa, ma fille est à la raté, quoi. Maman Chantal Yende, Pumbu, Motema ya papa Joseph Kanda Peti. On est toujours ensemble. Et l'ambele keseni, le lotozaki na Maria Longondo. Mwana ya maman na biso Belvi Kondi, la patronne, Poutine de l'écriture. Yada Daniel Ebika, ça tourne. Awa sikoyo na molo kwa biloko na biso ebeli. Tana lobe ko mota ba baza ba te Équateur ba comprendre terme na nga na lobaki ko mota bino mo bomoni musake komi kilo so salaire oza pemene ozikitala. Na ngina zika. Donc musaka na biso yango yo ebeli. Ah, ils ont soutenu on a zélé toka on dam ah makamno c'est comme dia non ok ah sous na pomme tia zo zela kaka ba tia na mesa po banda oliai donc c'est ça musaka na biso yango comme kilo abeli na déjà un problème té donc ce que to chama na biso fufu ça les arabes faut qu'ils t'apenza mutema faut za oza mutema pi otango olamba ah, si on a tes mains, il a vu ça, fou, ma gueule, invité, bah, il était. Tout ça, quand porté. Le problème est ça. Partagez, abonnez-vous, Chantal Yanzambe TV, Chenabana Nzambe, Angoyo. Chenabana Boka, Chantal Yanzambe, kitoko ba émission pe kitoko eza
eza kolendisa kondima na biso Chantal ya Nzambe Voilà, tout est bien qui finit bien, hein? Balobi Chris Ibuku, Christelle Ibuku, on est toujours ensemble. Binomoko Bombonaki, Balandina Biso, ya Chantal ya Nzambe TV. Beau s'abonner massivement, beau liker, beau commenter, beau partager, parce que l'actualité nous oblige à faire deux analyses. On est là. Un grand merci à Maslo Mambote Montréal, Balobi Image, c'est du wow. Talara Motaliban, Zazo filmé. Image, un grand merci à maman Chantal Yende Pumbu, à Motema Batuya, papa Joseph Kanda Petit. Un grand merci aussi à Yada, Daniel Lebika. On est là toujours ensemble, Maria Longondo. Voilà, binomoko bomonaki ne bandeli na biso ndenge ya lambaki tokomi sikoyo na mise en place. Elubu na biso ebeli tokobe wangoni ndunda bitekuteku na ngai na mbisi ya moto moko. Ndeko bengi encore bon ouais. Ah bon? Ouais. Donc bitekuteku o benga na lingala eza lingala. Ouais. Ouais. Bitekuteku basangisi na ngai. Totia ngo mosaka na mbisi ya moto moko. Voilà. Na préparer ka moko nga mukie po yo baki olia kwanga. Ngapa na imongo. Na ye konda na itomba. Na biso na mama biso na petite ya bomba ba olia fufu ke ba invité baza bango belete. Voilà. Na bona ko gaspiller puis moi résumé mon cœur kolamba oyo elambeli ekeseni. En tout cas famille Libota, abonnez-vous massivement pour liker vos commentaires. Moi na ya la patrona balobi la coutume de l'écriture autorité morale toza toujours à likambo ya mabele bo consommer film na biso likambo ya mabele. Déjà moi rappelle-moi mon ketozonga moi mon kesima olamba ki yango ndenge nini bepis est-ce que batum susu pe balingaka la bango bepis mingi te. Moi résumé moi mon kepo to goûter parce que na romona boye déjà ezolakisa ke ete elambele keseni elubu na biso eyi kitoko mingi. Na sekika tunato le roi tata moi na biso a ya solo wana ya bwende andolo na imongo biso kenda bongo bon ça problème te. Voilà. Batumsu balinga mungwe leka batumsu balinga ekoka batumsu balinga ezanga. Voilà. Mais na salango de façon que muto aliara biloko ekoka mungwa te akolia. Très bien. O pe alingaka biloko eleka mungwa te akoki olia donc voilà. Na débordé te na zangi sipete na salango na katikati pour permettre mutu nyonso a kokine kolia eza problème te. Na tebe puis c'est belé makasi te ponga na ngabe puis ezala mais et débordé te ezala bio naturel sala pe mabe bomona ki na bilili nde to banda ki ndembi na biso ezala ki wana tomate mbuma pilipili ya vert mais rouge na saki yango juste un mélange. Voilà. Na sala ki aubergine na sala ki kib na ngai na saki na sala ki pe mungwa. Voilà. Donc pona ko bongisa soupe na biso ya lelo yango ebeli résultat yango yonga na olubala ngate na sengi pe muta côté la ngate. Voilà. Batu ba olia ba loba soki na lambi bien na ko meka sous ko bongisa pe. Voilà. Soki pe na lambi bien te na za mutu remarque pe zara bien pour et ça la ke mutu a avancer. Très bien. Parce que muta barat nyonso azate mutu pa ko kazate. Donc na remarque bo ça la nga même na ba commentaire et ça la nga bien pour lobby na place nata a na ba ki a fona sala na sala ngona b pour ça la kitoko. Très bien. Na zakara mutu. Voilà, là je salue Yada, Daniel Bika, Bio News Télévision. Abonnez-vous aussi massivement parce que vous allez aussi nous regarder sur Bio News Télévision. Ba dédicace non pour na komidala nzala lengina lialanga. Ba commentaire pe ya bandeko o ba rolia ba ko make up ba ko se présenter ba meka non balobi elambeli ekeseni. Voilà un dernier mot na balantina biso nyonso ba kota la biso pe na moi ba dédicace na yo. Moi je salue déjà ya Emma Bakanamila, pourquoi pas Jolivano Ombemboa, pourquoi pas aussi la qualité de choix Olga Bile pour Amba Molati Sinanga ya sur maman Nana Bokolo balobi les silencieux de la ville Rodriguez Monke, pourquoi pas aussi docteur Dieu merci, Bokolo, papa n'a presse sortir, na beau sanité, mon avocat de sur Maître Christian Bassansi, Montréal, Maslo Mambote, à l'assistance de Christelle Ibuku. Toujours, on est là. Voilà.
Bon, na pesi mbote na ngai d'abord na maman Belinda Kandi. La maman de tous, la maman de famille Libota, maman Belinda Kandi, poutine de l'écriture, maman chérie, na pesi mbote bisika zali, maman oya sala ki bino boye ba Maria, bino boya et pas Maria, eza maman Belinda Kandi, na pesi merci, maman chérie, je t'aime beaucoup, yo moro yebi, na pesi pe merci mingi maman na ngai, na confiance ozo sala biso na ndozo la biso musala, po batu ba luka biso batu ba ya kaipa na biso pour que to sala ka émission eza pona bolingo oyo la kisaki biso ya ngwana nde batu pe bakomi koya na pesi merci mingi maman Belinda Kandi na pesi pe merci na pesi merci na famille Libota na pesi bino pe mbote famille Libota bisika bozali na pesi mbote na Jojo Joyce na États-Unis na pesi mbote na mama Caro Maseu mama na bana ye na poto mama na Grâce na Roline mama banebe Priscille Bekiki na pesi mbote na pesi mbote na mama Karine Ekofo voilà na États-Unis mama Jeanne Ekofo na France na pesi mbote na mama mama Fifi Makuta na pesi mbote na États-Unis bisika zali na pesi mbote na famille Bota Bureau Bellevue TV mobima na pesi mbote bisika bozali camarade nanga Dorcas tuka nouvelle là na pesi mbote na bato nyonso balinga ngai voilà bato nyonso ba sepelaka na ngai na bato oloba yo po pesa je suis là pour na pesi mbote Bénédicte Ndona na pesi mbote voilà na pesi mbote na Sarah Diani tout ma petite sœur chérie na pesi mbote mon papa Pablo Longondo na pesi mbote na Titi Poutou Gloria Onganza Nadia Omina na Irlande na pesi mbote bisika bozali na lingi bino mingi j'espère que bino pe boliminga mingi poso bolinga ngate na ngena koma bisiko na comité c'est que ba commentaire na bino bozo commenter il y a encouragement il y a ba balobango ndeni Ndeni baloba ngundeni ba encouragement ba encourager ba félicitations et surtout ba remarque et surtout ba linga o sala ka ki impolitesse de sala ka yo naza impolite na vie normale eza musala ba Christian Lankela je te salue to sala musala na biso kaka ndenge bino bolingaka to sala musala donc so na tourner rôle mo bomoninga ki batenga liboma batenga impoli naza impolite voilà ozo incarner ka personnage ozo jouer ka rôle na yo Rachou voilà na pesi mbote bisika zali Rachou voilà moi na poto ya tongo moi si kitoko yo boye po yo nani ebandinde nini na pesi mbote bisiko zali na pesi mbote na c'est comme ceci bon Davina moté mais papa Mike maman na Yoel voilà toujours Yada merci Yada bonjour Yada Daniel Bika Yaya de moi-même a bien produire Sami Abakalate Chantal Yanzambe TV ma maman chérie maman Chantal Yende Pumbo na moni message na moni commentaire voilà merci beaucoup maman Chantal nazawa na pona yo maman nzambe apambola yo bo s'abonner awa na Chantal Yende TV donc Chantal Yanzambe TV Chantal Yanzambe TV voilà avec le temps on met ça na po eza parler na OK otana yende mo boy wana na famille on a qualifié maman Chantal Yende voilà mais ezate tozaka wana pona sa musala ba remarque to yoka to bongisa voilà soki ebandela émission on apesa ki bino kanda bolimbisa na maloba na loba ki soki leza ki bino voilà bolimbisa tozaka ka batu to bungaka. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nazo ebisa. Nazo ebisa yo donc famille Libota, bon s'abonner massivement. Toujours un grand merci à Charles Pumbu, le jeune millionnaire, le lion de la tribu de Jida. On est là, pourquoi pas, DJ Overdose, Balobi Libala, Kitoko Yowapi. À la table, bon appétit à tous, Barossa commentaire, il faut pas goûter nan. Bon appétit à tous. Merci. Oh, tolia ndunda na tolia mbisi ya moto moko batia ndunda. Bon, c'est servi bilo aux andungwe. Non, ça l'emporte. Appétit, bon appétit.
Macaro. Bon appétit, hein. Liot, c'est servi à mon salle. Famille Bota, toujours. Ah, la Samar Yakolamba, félicitations. Moi, c'est Nabiso, maman Lili et Yuki. Qui à la kisanga makambu yako lamba. Soki na lambi mosaka we bimi moti boelo ba emoko eza mama Lili et Yuki o aza parmi batata mwasi na ngai donc aza leki ya papa na biso nde ala kisanga yi ko lamba yango lelo na koma pe ko yeba ko lamba. Alo batande ya Charlie Fidelo aloba. Fantastique. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Merci. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment? Tolamokina Tongo, tout le monde est nouveauté. Chantal Yanzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal Yanzambe TV. Sokolingo e baba sango yamboka kotana Chantal Yanzambe TV. Mate ya kitoko ba émission ya kitoko kokuta sena Chantal Yanzambe TV. Abonnez-vous massivement, partagez les liens massivement pour ne pas manquer tout ce qui s'est passé sur Chantal Yanzambe TV. Tomemeli bino bililinde yasika Chantal Yanzambe TV yangoyo. Chantal Yanzambe TV mama Shena bana mboka yangoyo. Chantal Yanzambe TV Shena bana mboka. Partagez, abonnez-vous. Chantal Yanzambe TV Shena bana nzambe yangoyo. Mama Shena bana mboka. Shena bana mboka. Chantal Yanzambe mate ya kitoko ba émission pe kitoko eza kolendisa kondima na biso Chantal Yanzambe arara lelo Shena bana mboka. Shena bana mboka Chantal Yanzambe kayangoyo. Chantal Yanzambe Shena bana mboka. Partagez, abonnez-vous. Chantal Yanzambe TV Shena bana nzambe yangoyo. Mama Shena bana mboka. Shena bana mboka Chantal Yanzambe mate ya kitoko ba émission pe kitoko eza kolendisa kondima na biso Chantal Yanzambe arara lelo Shena bana mboka. Shena bana mboka Chantal Yanzambe ya mingi biloko na lie mpana posa mwana nga loboko no loboko ti loboko si sa mutukuta alobo boye te si sa eza sa po biso toza na mesa biso moto le toyoki elengi wapi Maria vanda na ye nangale singa biloko yo kelengi na yoki penza malgré monoko eza mabe santé zo tungisa mke me na le na silisi fufunyo surtout biso surtout atoza na esengo openda bilubo ka bilubo bino soto tinde bibo mekagu me bo kamwati bokamwa elengi Maria vanda na ye mama ndako avanda ayebi musala ayebi kolamba mobala kobala ya zwi mwasi ayebi kolamba mobala kobala ye azwi mwasi na nyonso eza teka mpona kolamba musala nyonso to akosala ayebi nyonso akosala mobala na osepela mingi ya mwana bambote ebele napesi bambote ebele epai ya bana nanga baza na France
napesi mbote pa ya Grâce Métis Noire. Moi si ya papa Yvon Lukusa, napesi bango mbote mingi, napesi mama Isabelle Boubou, napesi epe bambote mingi. Moi si ya papa Petit Lou Frankenda, bambote na bino mingi. Napesi pe mbote na baleki nanga famille Mbuka, napesi bino pe mbote mingi. Miria, napesi mbote mingi. Miria Kenge, napesi mbote, napesi pe Nancy Mbuka mbote, Miria Mbuka mbote, Denis Mbuka mbote, na bosanite Hassan Cheke 10. Petit frère nangai. Napesi bino ba mbote belé. Napesi ya Roline mbote ya mingi. Mama Iza mbote ya mingi. Mama Kulutu ya Yvon, napesi pe mbote mingi. Biso touti kolia, to sepeli, tozo continuer kolia. Na komela. Merci. Nga kaka caméra sonné. Marie, elle me dit bien. Elle me dit vraiment kitoko, vraiment. Donc, Azan, ça t'est l'autre côté. Tolé bien, Moussake Beli kitoko, Mouma c'est bon, Bépi c'est Beli bien, non, c'est Bimi kitoko. En tout cas, elle est vraiment au lamba. D'après ce mot de la maman Caro, d'après ce mot de la camarade Sarah, na papa na Pablo, d'après ce mot de la maman Karim, d'après ce mot de la Bene, d'après ce mot de la Davina. Masa papa Mike, maman na Yoel. Si bien on se tombote. Na bossa ni kombo. Amba. Na pesi mbote na amba. Mama Chantel yende pumbu na pesi. Mama Belvi Candy na pesi mbote. Je t'aime beaucoup. Merci. Wow. Nga mokolo makamungalo na lambi na benane lolo batima. Zambi. Na banda. Mingi olobeza te Maria Longondo ya nanga pami alambi kitoko makasi donc. Nalia 4 boules mais na komiti na 5. Biloko eza kitoko vraiment kitoko yo lubakote na sepeli mingi na pesi mbote na baleki nanga na pesi mbote na papa nanga Ado maman nanga Valérie na pesi mbote na yaya nanga Bolingo Priscille ya nanga Mususu Natasha na pesi mbote pa la star Maria Longondo, toujours. Famille du Bota, Mbote. La pesi Mbote et pas Amba la Cléopâtre. Zoya yo yango ana. Mama Belvi Mbote na yo. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Comment? Tolamukina Tongo, tout le monde est nouveauté. Chantal Yanzambe TV, tout le monde est en beauté. Une chaîne qui nous informe, toujours actualité. Chaîne Abanamboka, Chantal Yanzambe TV. Sokolingo e baba sango yamboka, Kotana Chantal Yanzambe TV. Mateya kitoko, ba émission ya kitoko, Kokuta sena Chantal Yanzambe TV. Abonnez-vous massivement. Joyeux anniversaire mon bébé, on t'aime beaucoup. Toi invité ou bien invité? Grâce Diakese, la chanteuse de la famille. Yabiso Yohana Pazali, Marie Missa, ma famille. Akufa Kase quoi na famille na biso. Mais mon tongi pas sali promotion terre. Christine Betty qui est. Tonga. Voilà, la soirée na basaki ya mère tongaka na ma papa ba décoration nyonso nga mo na salle. Wow, c'est bien.
Réal, tant que la décoration, ce soit la décoration, va prévenir. Très kitoko. Très waouh. Merci beaucoup, Nabato Nyos Boye, Boye, merci. Bye. Sami Gala Cléopâtre, moi ça pembe. Wow. Au moins, on y a poussé à nater, Amen. Vraiment. Merci beaucoup. Vraiment. Moulouba de moi-même. Nene Botaï, on te salue, on t'aime beaucoup. Hein? Ma fille de frère, non, parce qu'elle bye bye. Chantal Yanzambé TV, la chaîne qui nous informe.